otala na porte ya HJ na entrée na bango okomona signe ya ba Rose Croix ezali wana na porte na bango ezali wana otala eza hôpital satanique eza hôpital satanique tokomi na ntango de la fin bozala na bokebi bino baartiste bapesa bino convention boza conventionné quoi faire bozala très attention kuna na yebisi na HJ bozela na kopesa bino signification ya H na J wana na kopesa bino mama yo zali leki grande sœur ou bien naza petite sœur ya mama naza petite sœur nakopesa bino nakopesa bobanga te nakopesa bino nazozela to oyo bakoconfirme nga nakopesa bino mais ça hôpital normal. Maman, je te dis que quelle est la porte d'entrée. Tu vas voir des signes. Comment on a signe wana? Et ça la porte d'entrée na bango ya munene. Seul signe ya ba Rose Croix. Ezali nango. Komona kape batumusu basala nango ba clip ezali wana na porte wana. Bon, ça au clip, ça au clip c'était. Mutu a pensé qu'il a musu pas que les gosses. A pensé qu'il a bonne forme, c'est que ça hôpital il y a bien. Mais autre ça hôpital il y a bien que. Ba ko kuna sima ba do sala pour ba ko pesa batu. Oyo pe a pensé qui? Papa, maman soki papa. Il y a l'air yango yo comme comment si c'est soki bana la yote. L'air yango yo kata contrat na bango. Maman ye mezo luka batu bongi sana maman mo ba ke na ko so soin kuna. C'est tout. En tant que président la bango ya atendrier pas yaki sur place à loba kinini. On a invité biso balongola ki biso po ba l'air biso to komi c'était par hasard. On a invité Mutoyo a fait ça qui nous fait. Tout le monde président et l'homme a béni. N'est que yebisi eke maman ne plus. A yebisi sobo. On a azali sur la bino. Azali pour la bino. C'est la seule biso moko de Tokoya. Azat ya biso. Azat ça ça maman la biso moko botika eti biso moko tozoya. Là comme bazeli pe président basu noyer ne balobisi so kilo bolongwa biso moko tosala makambo tina suku. Ya mona biso famille to na biso kote basala makambo. Balinga ba tshela secrétaire balobela secrétaire de tezali. Je ba ko tshela en tant que famille décision ni bozui pour na makapotali ouais maman chaque décision biso tozui tozwana décision siko kepo botala ne tozali mais après to va agir ba famille pena nyo sona ba kokite comme ngai mutu sina pesa mo rapport ko ngam nezala kine mama chaque fois na baleki boy ça la baleki de biso to kota mi biso aza 40e à la famille na biso azali 6e na papa 6e na maman na biso za 3e aya na ye ko baza balandi ko baza liboso na baza en vie tozana baya na ini so liboso daye ba kufi l'équipe alandaki yo dernièrement ba pateke sa mama cho ba kufi ko ba bana bena mama passa ye pa kufa na février siko na juin il faut comprendre biso ça la choc la tasse azaki la seule maman au Kizaki na Kinshasa ye azali ya te azali mama oyo amene ko na batute la famille na ba mama na ba kufi nyonso tozali ko atiki bana combien bana nombre de combien bana basi mama moyena tanga nombre nyonso baza na Kinshasa biso bana nyonso tozali na ya biso ko oya na koloba nini po ngam na bokoli ete tiko na baza mwana ya mama to tika ba separ ba division wana bana combien aza na bana ebele bana biso baleka na ngabo jeki balia balata fitela ba classe ce sont ces enfants biso to kabola kate na lendi na oya bandi awa abandi na ndaku na ye ye na bokoli eti komi biso to kabola kate biso na bandi. OK merci beaucoup c'est une examatina to bunda c'est comme si bango eza bongo te donc il faut vanda ka neti bato nyonso tozela donc c'est ça il fallait batia
bato nyonso batia biso batuna biso hôpital nini efalai tokende efalai batuna biso hôpital eza ebele mais soki lelo bayebisi bino mpona hôpital bokoko mpona hôpital ni mpo bino moko bokendaka mpo bozapela mitema hôpital hôpital eza ebele oyo nyonso baotinda oyo biso tomesana nango tokende kaka. Merci beaucoup. nasebeko basala na bango bien nasebeko bakolongolo ata mibale meki koza ata na nini na eloko ya banani ya baarme kisali basanitiste na kasai basalaki kuna balongole mil baza bien balongola mpe nyonso mba moko te balongoli moko batiki nani esali 1 mois apo ou 2 mois ou 6 mois po bayelongola mama mwana azali mokie alongoleli nini babite alongoleli bamekisali bapieka bakisi balobela tondelo elongwa yango